Ingeta, bokota. Bakota kakaka, matière awa sur matière, likambo sur likambo, bande konanga, ka ndenge bayebisaka biso, tambola na yo mokili omona makambo, tambola mokili omona ya somo, tambola mokili omona penza ya pasi pe mawa. Bande konanga, toza kaka na dossier affaire matanga ya mwana ya JB Mpiana na kombo ya Océane Mpiana. Lelo oyo ba sekele ebele ekomi kobima. Il paraît que ezalaki na mutu moko akendaki koyiba kaleson ya mwana ya JB Mpiana. Bande konangai yango lelo eye komemela ye na baliwa. Bande konanga makambo ezali mama kisongi officiel mutolobi te, mais ba audio ya somo ya pasi pe mawa ezali na ndenge moko ya mabe penza makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officiel. Bienvenue na balandinyo soyakala. Bienvenue na ba onyo soyasika kandenge toyebisaka bino boyeyi malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse, chaîne moko yaba information et pourquoi pas chaîne moko yaba nanzambe. Ko informer bino ezalaka devoir na biso, ko lukilaka bino ba matière ezalaka devoir na biso, ko yaka ko salela bino pe ba analyse ezalaka devoir na biso. Lelo oyo toyeli bino plutôt lisusu makambo ya JB Mpiana kufa oyo ezana kati ya orchestre ya JB Mpiana, ezana vie ya JB Mpiana. Bande konangai ke pasa ekomi nini mituna eza mwa epele. Avant na ya kokota na mozindo, la famille ekozala mwa malamu na ya nanu komeka ko sensibiliser bande kona biso nyonso ya sika. Ba oba okoti sika na chaîne na biso ya Kisongi officiel, to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel a bandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé. Bande konanga bosale la biso partage, biso tolingaka ba partage na bino to sepelaka pe na ba partage na bino de salaka que ba émission na biso ekendaka penza liboso. Donc bosungaka biso na ba partage, tango zolandaka biso, tango zotalaka biso, moi partage na moi 10 personnes, 15 personnes, pourquoi pas 100 personnes. Bande konanga ekosala biso malamu et encore malamu mingi. Botelaka biso ba j'aime, bosale la biso ba commentaire, to sepelaka pe na ba commentaire na bino na ndenge moko ya malamu. Na ye kopesa mwa mbote na ye moko madame Judith Diampovisa, ye mtotalaka biso mingi na kote ya Kisongi officiel. To pesi yo ba mbote bisika nyonso ozali madame Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambe, ki mobali esalaka te, pe eza mukie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mokulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali sima te, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, gros solution, perte de poids, naturellement, au kokota salle de sport, théo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre. Na gavke oko sepela.
maintenant o nyonso etali makambo ya santé na yo en tout cas benga Gafcœur na lombangu nyonso Gafcœur aya kosunga yo omizomi yoka na nzoto na yo oza bien te ozomi yoka bien te welelisa benga Gafcœur bandeko na nga toboyi lelo tolobi ezala kino yango na koyaki yango muto akufaki yango toboyi toza penza na posa bato nyonso bazala en bonne santé yango toyeli bino Gafcœur na ndenge moko pe na système moko ya malamu penza mingi makasi. Ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer ba anniversaire na bango lelo. Toyebi ke boza ebele o bozo célébrer ba anniversaire na bino. Quand ndenge toyebisaka bino ko célébrer anniversaire ezalaka toujours et encore lipamboli yango bandeko na nga kisongi officiel na équipe mobimba toyepenza je m'excuse ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazolandaka biso ba sincère condoléance na bandeko nyonso o baza na matanga papa akufi mama akufi yaya akufi noko akufi tata mwasi akufi mama kolutu akufi bandeko na nga liwa ezalaka nzela ya mutu nyonso liwa mutu moyen a échappé liwa etikala kozala te yango bandeko na nga kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincère condoléance na bandeko na biso nyonso oyo baza na matanga na ndenge moko pe na système moko ya malamu pe ya kitoko mingi makasi. Voilà. Lelo la famille toyeli bino dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo ya JB Mpiana sans plus tarder na pesa na mbote na ndeko na biso Valérie Pelepeto bisika nyonso zali bambote na yo yango wana na ndenge moko ka ya tokos. Voilà. La famille toyeli bino makambo sur makambo, dossier sur dossier, dossier contre dossier, bandeko nanga awa makambo ya JB Mpiana bandeko ezaka kapasi pe mawa. Makambo ya kaleson la famille oyo ndeko na biso azwaki pona Océane bandeko nanga lelo oyo eyeko bimana poisa bandeko nanga en tout cas na boyi kotia ba commentaire ebele mais na ko préférer penza boyo ka bino moko ba audio awa na minoko na bino to landa la famille et to kozonga sima pona ko continuer analyse na biso. Mais maman boye bisape jibe to yo kasoni te pono loba parce que so ze fali poupa ba faire etolier to telemela bango to yo ka personne te akoloba ke jiba stopper parce que ba biloko e komi clair te liwe zo landa e kaka nyonso maman to loba ka innocent nyonso to loba ka jibe ba condoléances franchement maman to lobela jibe pourquoi to yo ka esoni to banga e On ne peut rien de ce côté-là. D'abord, mais ça passe. Merci beaucoup. Merci, maman. Tozo banga JB Mpiana pe trop, pardon. La famille toyoka mama ya Océane à cœur ouvert, boyoka voice nae, na bateau bokoti sikoyo. To like vidéo la famille pour te protéger vidéo. Nati la bino la mama de Océane, boyoka ninga zolela, na micro teme, na téléphone. Nzambe. Bino pe likamba grâce mbizo to lembi en pardon. Au fond la carte téléphone boy grâce mbizi. To lembi déjà. To lembi sujet autozui non sujet JB Mpiana azolia bana azolia ba travailleur azolia bana to tika non grâce mbizi wa ki kuna. Toyoka voice ya mama ya muto enregistra qui est eza Marlène Kasanga na zui voice toyoka voice na bino nyonso elongo bozela boyoka. Voilà, yango yo. Allô, bonjour. Ça, c'est la maman biologique de Océane Mpiana. Maman Nicole Solondonga, Soki Londonga, Bino Botuboye Bia, Vibra Pena Paris, Lelo Oyo, Ayamba Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, yé yo Solana Marlène Kassang à la téléphone. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nanguingue, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane qui a... Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nanguingue, Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Mpiana est décédée. C'est moi-même, Papa Nicole,
Ya Nicole. Océane Diana Koufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ya Nicole. Ya Nicole. Ya Nicole, akufi na nini? Oh. Non, j'ai la chair de poule. C'est vrai. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Ya Nicole. Non, Océane. Amélie n'a été là côté bakouché na voiture na poto awa. Marlène, on soit na Marlène. Nzambe na ngai. Ya Nicole. Ya Nicole, voiture en haut et tout à qui est wapi. Na autoroute wapi. Ya Nicole, nazoya. boyoki wana eza mama na ye alobi babendinga makasi bayibinga mwana na nga mama tanke chrétienne nzambe apia yo makasi kotika mpe nzambe na yo te continue kaka kosambela continue kaka kondimela nzambe wana eya nzela biso nyonso même jibe mtalie ye nzambe apermettre parce que ndoki pa koyoya kotiela yo piège so nzambe aépargne yo combien de pièges nzambe aépargne ya biso bandoki batiela ya biso donc so nzambe aépargne yo na piège wana bandoki batieli yo okufa no te donc nzambe kaka apermettre nzambe apermettre mama nzambe apeso makasi zala na courage oyo boyebi mama na biso Nicole so londonga so nani nabosani kote wana na oprononçant bien te boke kosoutenir ye na Paris bopesa ye makasi bolela na ye nde bible obike tolela na oyo baolela bolela na ye boconsole ye donc nzambe pe aconsolé parce que c'est lui le consolateur aconsolé ye mais ya pasi kobungisa grande fille comme ça mwana atangisi mwana na ye mwana asali betide nyonso avenir à mwana na ye ezalaki vraiment ya kitoko mwana azalaki na 28 ans si je me trompe pas babi aza 28 28 ou plus si je me trompe pas bato boyebi ye bokoma na bacommentaire atie motema na mwana na ye ta mosusu lelo nde biso nyonso nde tokóma bakoko tozala na mposa ke bana biso tobota basunga biso ntango biso tokóma faible bana bazwa relève na biso basunga biso mais c'est triste kobungisa mwana mwasi ya mokolo oyo ntango mosusu alinga osunga mama na ye na kimobange donc c'est eza eloko mama aza bien te vraiment faut beaucoup de prières aussi bato bosoutenir ye na baprière bosoutenir mama na biso na baprière bosoutenir ye physiquement boke sur place moralement na baconseil nanana pourquoi pas financièrement beaucoup ko soutenir ye pourquoi pas boke kosunga ye na nyonso wana en fait boke komona ye boconsoler ye parce que c'est pas facile ya obungisa mutu mokolo boye mwana mwasi ya mokolo boye mwana mwasi kitoko donc ah là 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 mais ngai penza jibe mpe na nga na osepela no lisu te franchement je te dis la vérité non sepela no lisu te na makambo oyo kokufela bato ka pamba boye basege minyo nzoto mobesu bakeka boye bazulema bakeka boye lelo su mwano te nga jibe na osepela no te na osepela no te jibe mpiana ata mokie. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza
Naza petite sœur à quartier Nanguingue, Yaya Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana est décédée. Papa Nicole. Yaya Nicole. Océane Piana Poufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ma fille. Yaya Nicole. Yaya Nicole. Yaya Nicole, akufi na nini? Oh! Non, j'ai la chair de poule. C'est vrai. J'ai la chair de poule. J'ai la chair. Yaya, yoka kizengi mususu oka bata BCBG. Toi, tu es malade, disant la chroniquière. Elle est en train de traverser la route en quoi Jibem Piana et dedans. Kizengi nyama, zana supprimé au nyama. Kende kuna? Kizengi bobino bando kiboliaka. Attends, traverser route, bukai boro comme c'est soso. Bo comme c'est nyama po chauffeur à tout. Et bo yebite bando kibalia bongo. Bata Jibem Piana bo yoka douleur a bo yebipenga pona tika bino. Bo sepe la pona changer. Koya tena bakomate pona ko bomo estoma bando ki bata BCBG ko lia matin midi soir bozo lia ndezodre komo revese to lingi te ko lia obilo bozo lia bima na live nanga na ebisio po yoko na ko doki so pamba ndoki bandoki o bat baba so ti ba bo ko lia mbongo so ya mida kuna na mobile ne kamere ti ba wezo lande komiti na bana jiba bota ya bo kebe elongwe na orchestre kiti na bana toko telemela bino so zayi ba fali bolinga boya toko telemela bino bandoki oyo kwa okota live nanga te aba pe mutu batuti na voiture ya Jibem Piana nini kasa comme ça soso a comme ça ke nyama po chauffeur a mona ete obite bandoki basara bongo kizengi oyo yaka lisusu na sokolo bien. Allô, bonjour. S'il vous plaît, Naza petite sœur à quartier Nanguingue, Yaya Nicole. Je viens d'apprendre une nouvelle là que j'arrive même pas à réaliser. Je voulais savoir si c'est vrai que Océane Piana est décédée. Papa Nicole. Yaya Nicole. Océane Piana Poufi. Oh non, c'est pas possible. Non. Ma fille. Yaya Nicole. Yaya Nicole. Yaya Nicole, akufi na nini? Oh! Non, j'ai la chair de poule. C'est vrai. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Yaya Nicole. Non, Océane. Amélie n'a été le côté batouché dans voiture. Na poto awa. Marlène, on soit na Marlène. Nzambe nangai. Oh, Marlène Aseni. Yom tozola ba Marlène wa mabe penza wana mawate tika lokuta. Marlène a enregistré ye eseni. Yo ebite na réseau sociaux matière ekoi ba enregistrer ka batu ya yo nde oyamba téléphone te tango yambi téléphone yeba ke ba ko enregistrer yo. Marlène abengi ye azui abando sola na Marlène a enregistré ye na réseau sociaux tant da ozo appel ya batu ya réseau sociaux numéro yo yebite so boy yamba te pourtant yo yambi déjà yeba ke mutu so za poso ko enregistrer abandamba mo ko enregistrer yo ya yambi téléphone Marlène a enregistré bosco mabeza ayeli bino matière po bwande ko hésiter awo ya na olikamba solo te ya lokuta mais boyoki ye moko sa maman au moins Marlène ayeli bino preuve nga na sala na nga promotion na nga na ndenga poto na lingi na nga te mais yo yako yebisa batu ka leçon ya mwana tango kendaki na nda parce que biso to yebaki te ke Roger Ngando akendaki na ndaku ya Océane muto eko informer biso ngo ezali Mosaka yebisi Roger Ngando ke yo kendaki na ndaku ya Océane kopesa ye mbongo enveloppe
enveloppe oyoyo jiba tindaki yo na yango okendaki kopesa Océane. Et Océane tango yo kei Océane eko remarqué que kaleso na ye na toilette e bungi. Océane abengi mama na ye ayebisi mama na ye ke mama papa tindaki nani awa nani Roger Ngandu, mais maman bizarrement je ne retrouve pas un de mes slips. Maman na ye sikoyo agardaki yango babeti na bango yango karame nzoka kaleson wana les jours après ekokoute vie ya mwana na biso ya mwasi. Pe bandeko pona bo comprendre que makambo mama nani mwana lobaki tangu ba audio oyo yo Marlène Kasanda abimisaki mama ya Océane tangu azosola na Marlène boko oyoka ba audio wana siko bomona ke ngana bandeko mituna mama prophétesse pourquoi ko yebisa biso ke bayibi yo mwana mo wana ya ke bayibi yo mwana okobimisa yango pourquoi mama na Océane azalaki déjà au courant. Océane avant kufa yebisaka ke bayibaki ye kaleson bandeko ngana bino toyebaki te mosaka moto ayeli biso matière ya bio ke bayibaki ye kaleson mama ya Océane mwana na kufi tango azosola na Marlène Kasanda alobi bayibinga mwana eloko nini esalaki ke mama binisa kombo mo wana ke bayibi ye mwana. Est-ce que ça que parce que maman tellement que sa fille l'avait déjà prévenu que maman bayibinga kaleson et maman yebi que kaleson ça eloko moko intime ya mutu tango bayibi yango de maman mbala moko asalaki 1 + 1 bayibi kaleson lelo ya bayibi kaleson ya mwana nanga quelques jours passés enveloppe bayelaki mwana ya kaki ya mobondo. Quelques jours passés, mwana nanga ya kufi batuti ye na nini ti lelo bato batuti ye porté disparu bazo mona na te. Maman ya Océane ya kangisi dossier ensemble. Mbala maman Océane lobi bayibi ye mwana parce que elle savait déjà que bayiba ki kaleso ya mwana na ye et pas Roger Ngandu oyo yo jiba tinda ki na enveloppe. Est-ce que bozo comprendre? Na ebiti se bozo comprendre makambo na zoloba. Parce que quand on a ko émission na sala ki liboso na ba ngabime. Comment maman ya Océane peut accuser directement JB comme ça que bayibi mo parce que tant que bayibi mo na aso ko accuser mon papa et moi na ye. C'est clair que ça ko accuser mbala mon papa et moi na ye. Futur RDC TV. C'est clairement mon vieux le Congo ka Congo le goût de ça. Asa ko accuser mbala mon papa et moi na ye parce que papa et moi na ye atinda ki mutu na enveloppe ya mbongo likolo nango. Bapesi le basala ki lokola échange bapesi mwana enveloppe bango na retour bayibi kaleson ya mwana mutu affaire biso parce que Roger Ngandu te mutu ayebisi biso yango mutu ayebisi biso yango comme basana ba guerre ya ba mabonza ezali ndeko na biso Blanchard Mosaka oyo aza na Amérique oyo akimaki na Amérique yende mutaza ko informer biso ke Roger Ngandu ayibaki kaleso mwana mama ya mwana wana bengaki Blanchard Mosaka na Amérique ke Blanchard mutu na yo ayaki na ndaku ya mwana papa na ya tindelaki mwana enveloppe mais bizarrement mutu na yo akiko yiba kaleso ya mwana lobike bayibi kaleso na moko atandaki yango bikaka nde ba appartement poto ezala douche na yo toilette na yo ce mutu aye peut-être Roger Ngandu sait que je vais me soulager. Il pas lobby, c'est notre tonton, on le connaît, il est toujours avec notre papa. Ok, tonton, les toilettes c'est là-bas. Toilettes ou on des places au Océane à Soukolaka. Toilettes ou on des places au Océane à Soukoli. Soit au Soukoli, tu t'en as bakaleson wapi. Tu t'en as bakaleson wapi bande ko soit au Soukoli na poto. Na toilette. Tu t'en as rango li bandatin. Ah, on a poto, tu t'en as rango li bandatin. Tu t'en as rango na toilette, si je me trompe pas. Ou bien zaka ngam na sala rango. Totandarango na toilette so za na toilette moko mutu no so akoya na ndaku na yo akomona kaleso na yo na toilette. Ah oui yoka kuna Mosaka akosaki yaya Mosaka akosaki tengana je ne crois pas Mosaka za mwana ndaku totandara ba kaleso na toilette na salle de bain sikoyo
est-ce que tant Roger Ngando akotaki na toilette ya mwana tant akende ko se soulager amonaki kaleso ya mwana Roger Ngando azui yango pour accomplir mission oyo batindaki ye. Bozo comprendre bandeko, maman ya mwana bayibinga mwana parce que maman ya mwana elle était déjà au courant que bayibaki kaleso ya mwana na ye et pas muto yo papa ya mwana na ye atindaki na ndako. Bandeko na ngai maman wana tanga lobetu bandeko comprendre te. Moi j'avais pas compris na lobela ki nga ndenge nini yo ko accuser yo mo za prophétesse. Mais maman elle aura liboso lobaki et pas Marlène bayibinga mwana parce que maman elle était au courant que bayibaki kaleson. Bandeko na kaleson na ba kosela ngo makambo ebele. On connaît comment ça se passe bako boa ke lo même maladie. Surtout so za pe na via prière makasi te bako travailler pe kaka kaleson parce que Roger Ngando kozwa kaleson wana bandeko ezaka lokola ke ye moko déjà mokolo mwana simbi yango déjà. Bon like bo partager. Parce que ce n'est pas moi qui a dit biso to yeba kite bandeko. Nanga na bino. On ne savait même pas que Roger Ngando akendaki na ndaku. Ya Océane ava Océane akufa. Bino nanga to tikala kozala au courant ya makambu wana te to découvrir yango envers Mosaka. C'est Mosaka qui vient nous informer une information oh ngana bino tozala ki nango au courant te. On ne savait pas ça biso to monika ke ba tuti mwana. Pe likolo nango ndeko na biso Roger Ngando nous avait déjà préparé que pour la tola kisango vieux Tarzan que vieux Tarzan alingaka tshela jibe poison comme vieux Tarzan comme idaya kobeta na poto pour na tolo bake yende mutu basimbisi jibe touche oyo pour na jiba beta concert te. Mais là si on voit bien tout le monde que vieux Tarzan na makambo yo te. Mosaka sali ba vidéo bo nango te o ba vidéo Mosaka ezali bande ko bele ba tchango déjà na ba chaîne bo kende na ba chaîne même ata kende até pas des shows de na boyo ka yango Mosaka zo loba ke botika ko bundisa nga spirituellement nga na likamu na bino te. Moi j'ai refait ma vie bo senti que Mosaka zo linga loba vérité mais moya loba bande ko sino te ba comprendre que bino bo sala kindo ke makasi boye. Moya lobezate Mosaka za ko se retenir tellement que Mosaka moni que papa chéri azotinda nani Ngando to Ngando a ko attaquer parce que Mosaka ta mazo mona que Roger Ngando za ko attaquer Mosaka pona ye ezaka ka papa chéri mutazotinda parce que c'est quand même clair parce que papa chéri ayebisi Mosaka que non ndeza wana ayebisi nani que non oko attaquer kumanité tika Mosaka ta maman nyese za repola. Torona la toyamuki a maman nièce akei si semaine prochaine bo même maman nièce akei maman j'ai bien piana akei liwe ça pe na porte na ye bon on ba vérité que famille ya papa Cardozo ba uti ko sakana kananga que moi si ya petit frère ya papa Cardozo soki alala ki na jibe ki baou elanda bango e boma bango Kimbao elanda bango eboma bango. Nena za ko solana bino bandeko. Moi si ya petit frère ya papa Cardozo akufaki année passée. Akufaki année passée puisque andima kite. Kimbao ce que lobi vérité, boki ko sala ba cérémonie ebikisa yo. Mais soki owangami na Chibao. Yaba Chibao ya kananga na yo kende. Mobali wana walali na yo akoke. Famille na yo pe bakosila Chibao ezalaka bongo ya mbujima inde bikisaka ndambo Chibao ya mbujima inde ezalaka na mwa pitié oromona yo avokufa opoli mwa ndambo bankusu ndambo ebimi yo bana na yo bakufi mais etushaka bato ya pembeni trop te mais yaka nanga ebanda koboma bato ya pembeni nyonso bakosila après yo kei et banda roboma bato pembeni nyonso kosilisa bango tout et pe ça signe que mutu o intel asali Chibao nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki année passée. Nana za ko sa na bino mission maman wana akufaki ann
na famille ya mama wana bato basili année passée basili lokola mopepe. Petite sœur oyo ya JB Mpiana naza kotiela bino awa na photo awa. Mama Agnès, yo kobima na réseaux sociaux lokola bato bazokufa boloba vérité te ke JB aza na Chibau. Biso tokoprotege bana ya JB mosusu oyo nano bakufi te. Tokoprotege ba Junior Mpiana basora ya so mama na bango asalaka bakisi mama na bango moto akoprotege bango. Bana mosusu ya JB Mpiana oyo baza ba innocent nano bakufi te. Bato oyo bazosala pembeni ya JB baza kokende lokola mopepe baza kotika bandeko na bango baza baresponsable bazotika bana bango bazotrouve yango normal. Bazotrouve yango normal. Oyo naza kolakisa bino bandeko naza na bafoto awa ebele na banda kotiela bino moko moko. Chibabi chiba oyo ezwaka bamusicien chiba oyo akananga ebomaka bato nyonso baza pembeni na yo. Kende kotuna balu bakananga bakoyebi so mpona bino boyebi chibau te. Boyoka yango na sango. Boyoka chibau na sango bokanisa yango kombo moko ya baje bomonaka vi ya penya ndeko mabongo eza chibau. Ndenge koma pamba pamba bongo lo mwasi moko. Voilà, nabandi ebele ya batu touti kolanda touti pe koyoka ba propos ya bandeko na biso ba congolais makambo o babimisi bandeko nanga ezosalaka pasi kane na yebisaka bino nanga nalobaka toujours tango liwa eyaka eza na mutu moko te aplanifiaka liwa eza na mutu moko te aprepara plutôt liwa. Tokoki koloba eza na bandeko na biso mosusu o bazalaka na chance ya makasi ya komona adeli akoti ba hôpital ba docteur ba meki ba partout les moyens mais ozo simba te omoni ba docteur ba lobby en tout cas oyo tokozela mwa miracle mais ou sinon ezaka liwa bato wana peut-être toyebi ke ba docteur ba mekaki liwa oyo ezalaka keno mwana lamuki kana tongo to papa lamuki kana tongo ye wana accident ekuti ye baliwa wana ezalaka toujours na ba histoire ebele baliwa oyo ezalaka ka mutu akwei akufi baliwa wana ezalaka toujours na ba histoire ebele baliwa oyo ezalaka keno mutu alalaki alamuki na tongo ya kokufa baliwa wana ezalaka toujours na ba histoire ebele. Moi je me rappelle to bandai kokola bana mike mwana moko ka ndenge ezalaka papa na ya autaki voyage papa ye kozonga papa siko savant ya kosokola ezalaki te baye kotinda ya mukolo balobi kendo sombela papa savant comme ça aya kosokola comme aye na voyage auti voyage bandeko nanga mwana muke alobi nga nde na okendo sombela papa na biso savant nga moko na kendo somba mwana wana azalaki na ba 10 ans siko yaya na ya azalaki na ba 14 ans ye mwana 10 ans lobi ye moko akendo sombela papa na bango savant bon batu nyonso bayebi mwana wana batindaka ye pe na ba shop balabala akendaka kosomba biloko mwana kaka na tango akendaki na tango batutaki ye mutuka etutaki ye na kokufa mwana akufaki me kokufa mwana wana bandeko nanga eyaki na ba histoire ya makasi eya de ces personnes oyo bayaki balobi keno papa na bango akendaki kosimba kisi ayaki kolekisa mwana na ye moko donc ba histoire moko bandeko nanga liwa tango eyaka toujours na ba histoire et surtout liwa ya ba congolais bandeko nanga eza liwa moko o mata okita ata soki eza liwa kaka liwa esalami bakoloba kaka soki eza papa na ye te eza mama na ye soki eza mama na ye te eza kindoki ya famille ezalaka bongo en tout cas na ye kosenga na bino bakongolais bokomi kosalela bachantage matanga ya bato ya JB Mpiana ya mwana na ye akufi bokomi nango kaka matakita matin midi soir botika JB Mpiana s'il vous plaît alela mwana na ye botika JB Mpiana alela mwana na ye soki ye moko alekisa mwana na ye ya ye moko soki pe alekisa ye moko kaka na oyeba te bino bakongole bozolukela JB Mpiana nini to susi na bino souhait na bino ezali ke JB Mpiana pe akweya akufa wana nde na mitema na bino bokosepela to ekozala ndenge nini Congolais tika ki motema mabe Congolais tika kindoki eza bien te o bo salela JB Mpiana bo mitiaka mosusu na ba place na bina ya JB Mpiana ke soki ezala ki bino est-ce que bolingaki bo sepela na yebi te en tout cas eza bien babilo mosusu oyo kolinga te ke basalela yo
te kosalela yango moninga te ekozala malamu e encore malamu mingi. Bandeko na nga suka na biso yango oyo, bye bye.